batata, ba maman, bandeko. Nazali Patrick Mobutu Kitoko CC. Naye ko annoncer bino événement monene. Le 15 juin, na ko tenir conférence de presse. Bobo Sanate. Le 30 juin, na ko loba, na ko sakola, na ko sukisa. Sanate. Papa loba kanabiso. Tata bo, mama bo, ekolo bo. Salanda tozoloko da papier, elenge ya Congo. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. TENAFEP ezali test national de fin d'études primaires oyo ezalaka bongo organisé chaque année na ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour na permettre ba élèves oyo bauti na 6e primaire baleka na étape ya secondaire. Pour na édition 2015-2016 tout étendu à République démocratique du Congo, examen eleki kitoko mokolo ya lobi nde ba élèves finalistes ya 6e primaire bazalaki face ya ba item na bango ya première journée o bazalaki examen ya français et culture générale. Mokolo ya lelo 3 juin 2016 nde bazalaki deuxième journée na bango esika wapi basilisi ba examen na bango mokolo ya lelo basali examen ya science pe ya mathématiques. Ba élèves finalistes oyo tokutanaki na bango sur terrain ba expliquaki boye. Première question de l'examen de sciences, on avait posé si le canard nage grâce à ses pattes, parce que le canard marche grâce à ses pattes sans palmer. Tout le parti moko ya plante. On a attaqué aussi. Et maintenant on a en mathématiques. En mathématiques, babaki to calculer, to simplifier au banon. Vous voyez que ça avait même nous fait des examens. Est-ce que c'est le mot vous voyez on est là. Non, travail. Monsieur Kanto Lantumba, directeur du lycée française La Racine à Bakisaki Boye. L'examen est bien puisque la bandit examen à temps puisque hier la bandit examen à 9h30 la bandit déjà. Les lots bandit à 8h45 la bandit déjà. Donc inspecteur la bandit pour respecter le temps, bandit pour respecter le temps parce que dans votre centre, on a commencé à 11h, mais ici, on va respecter le temps, on va aller examiner le temps, on va passer ici aussi le temps. Boyende ezalaka ba examen eleki kitoko makasi ba élèves finalistes bazali satisfait ndenge ba examen eleki biso ba léopard ya communication to souhaiter bino ba bonne chance boye ba ke bozali kolongwa na coupé pour na ba jeune garçon pe kokoma na pantalon na étape secondaire bomi préparer malamu. Tata, ba maman, bandeko. Nazali Patrick Mobutu Kitoko CC. Nauti wapi? Nazalaki wapi? Naye ko annoncer bino événement monene. Le 15 juin, na ko tenir conférence de presse. Na ko solola na bandeko ya Chango, ya Moamba, ya Lukunga, ya Funa. Le
30 juin, Nako Solola, Nabande Kubanso, Bilenge, Yabite Lobineni, Unikin, Ista, Hubert, IEC, IBTP, IFASIC, Nabite Lobisusu, Bakinois, Bakinoise, Raile Nabino, Kulutu Nabino, Mwana Nabino, Yaya Nabino, Tebongo na Bongo, Tobo Sanate, Papa Lobaka Nabiso, Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Natondi Bino Botoni, Bobo Sanate, le 30 juin, Nako Loba, Nako Sakola, Nako Sukisa. Merci. Commune ya Masina ezali moko ba commune oyo ekenda sango na ville pe province ya Kinshasa. Kasi pasi pe mawe ezali ba direction na yango ebele ebeba. Neti awa na avenue Seb Congo na quartier télévision, avenue oyo ezali avenue ya monene oyo ebandi na marché de la liberté ti na Kingabwa. Avenue ebeba na potopoto na mai na matiti kaka ndenge bozali komona. Mitukele kaka te batu baza na moyen ya koleka ata mokete. Population elobaki boye liboso ya caméra ya Magwa Basango. Nzela oyo ebebi parce que toza na ba carnivore te. Awa koto etango bazo ba urbanisation biso toza urbanisé te. Ba principe oza route principale de uta Petro Congo tibitabe. Voa kaka moko toza nango oyo ekotela biso ba biloko to mona trafic ko sala make biso ba commerçant to ko respirer za yango. Mais tozo s'étonner nzela oyo bebi ko beba boye ba konzi ba kipaka ngo kutu te. Soki za na ba élection bango batali boso ba koyana ba polo na bango ba 100 francs ba somba na bitabe nde baye biso to voter bango place to utaka to votaka bango. Gugume so ba tela biso mama wana mujinga afanda na bureau adjoint na ya fandi na venir a tout près kaka ya venir au chef na imali ale kaka biso na yeto ngumba ka ba pantalon pa ni musala. Mais solution mo do zo matin na nzela oyo to sengi ba konzi ba ya ye kimbuta biso to votaka ye ay bumisa biso rutoy asangisela biso ngwa bumisa biso ngo vema. Mama bourgmestre ya Masina oza komona tozali komona te ndenge ba avenue principale na ezali kobeba yeba tozali lisu ya leta na kati ya commune na yo. Salamu salama la mon pote lobi oumela o tolobaki te tolobi. Rédaction ya Magwa Basango et s'intéresser na ba différents termes oyo baluba balobaka lokola chibau na chibindi okoyoka na cité o mwasi asali chibindi esengeli afuta chibau nzokande chibau ezali amende oyo moto afutaka soki asali chibindi o ezali effraction boyoka bango moko baluba ndenge nini ba expliquer. Chibau na chibindi eza na chiluba. Chibau c'est-à-dire une sanction et tout ba opesa na moto selon mabe oyasani donc bango amende sanction et tumbu nde yango babengaka chibau. Ok na tribunal okwei na likambo obimi coupable il faut futa chibau. Donc oh yo ko futa wana yango nde chibau o ba ko imposer yo wana yango nde chibau. Siko chibindi eza mabe oyo muto osala par rapport à la famille kaka na kati ya famille na libanda ya famille te. Par exemple moto soki alali na mwana na ye eza chibindi moto a se comporter mal et pas babokilo na ye donc amoni mutakala ya bokilo na ye to ya papa na ye to ya mama na ye hein to pe asali mabe moko ya mabe ya soni par rapport à makambo soni na kati ya famille yango nde chibindi
sikoyo Tshibindi wana etikalaka bongo pamba te efutamaka oyo bakoimpose ye mpo afuta eza amende eza sanction yango wana nde Tshibao eza général non eza moko général na motu nyonso na eloko nyonso mabe kaka moto ya kosala oyo ezosenga ke bafutisa ye d'une manière ou d'une autre asala boloko to mpe afuta mbongo to mpe asala restitution yango wana nde babengi Tshibao. Explication oyo elongoli confusion oyo ezalaki entre Tshibao na Tshibindi yo mpe ndeko ke bana kosala Tshibindi mpo okoya kofuta Tshibao oyo tolobaki te tolobi. Oyo bozali komona babengaka yango route bypass oyo ememaka vers rond-point Ngaba tozali awa na commune ya Lemba. Kasi mikolo eleki bakonzi ya mboka bazwaka likanisi ya kotonga yango na esika basilisa yango batongaka kaka bande moko deuxième bande etikala kaka boye ndenge bozali komona. Kasi bino moko botala lolenge nini deuxième bande yango ebota mabulu mituka elekaka lisusu te kasi kaka bande moko oyo etikala yango ne mituka ekoma koleka aller comme retour. Kasi ya pasi pe maweza ke awa na ba aire de pointe embouteillage ezalaka makasi na ndenge moko ya kosakana te ba pratiquant ya nzela oyo bazali kolela po kolongwa matete ti rond-point Ngaba tangu nzela oyo ezalaka malamu babandaka kosala 10 à 20 minutes kasi mikolo oyo bakoma kosala 2 heures du temps bondimela ngai soki okomi na pokwa awa embouteillage moyen kutu mituka eleka malamu ezali te. Bakonzi ya mboka tokosenga na bino bo continuer misala oyo bobandaka awa na route bypass na commune Lemba po depuis bosundola yango botala deuxième bande pe ekomi nango suko beba soki tous les deux bandes ebebi toyebi te mituka ekolekela wapi po route oyo ezali kaka route moko oyo ememaka vers rond-point Ngaba bosala quelque chose o tolobaki te tolobi. bato ya SNEL baya kotelemisa poto oyo parce que biso deya tokomi na danger. Poto ya SNEL oyo bozali komona ekwei boye tozali awa na quartier amba na commune ya Kisenso. Population balala kaka balamuka na tongo bakuti poto ya SNEL ekweli bango na kati ya lopango. Selon population balobi poto oyo tango ebandaki nanu koliama babelela bakonzi ya SNEL bayaka te tango elembi ti ekokweya boye die merci ata moto moko akufi te po batu nyonso bazalaki na bango ya kolala ekweleli mpe ndako ya moto te. Tango bamonaki kamera ya magwa basango boyoka ndenge nini bamolobelaki. Pendant l'insécurité makasi pona courant oyo tala ndenge poto eko kwela biso heureusement nzamba nzambe ya mawa ekwei batu bazalaki te soki pede kwea kitango batu bazalaki betenga to kapina makambo ebele awa na kata ya Kisenso. Papa donc ndena sana danger tala ba client na ngande batonde ba client batonde sika mikate bon siko heureusement po nani ekwe nani poto ekwe na butu so ekwe yaki na moi ndena ebite nanga na ba client na ebi kututende ngaza suki ndengeni. Bakonzi ya SNEL population ya quartier amba na commune ya Kisenso bazali na posa na bino po botala lolenge kani ba poto oyo ekwei boye boya kotelemisa yango na lombango po soki ekwelaki moto awa elingaki ezala nde milelo na milelo o tolobaki te tolobi. Bato ya SNEL baya kotelemisa poto na bango parce que biso déjà tokomi na risque. Salanda tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro